ekoleka po ba oyo baza ba député wana ba tata na bango na ba mama na bango ba congolais. Ba oyo baza ba député na assemblée nationale ba oyo baza kuna wana ba vandaka bango moko batuna ekolo amituna ye moko tata na yo congolais mama na yo congolaise atelemaki na voter. Soko oyoki ke tata na yo bimi Burundi tikala na kiti vanda. Soko bino bozo bima na union sacrée. Loi union sacrée muta proposant. Non. Parce que Noël Tchani n'aime ni de l'union sacrée, ni de l'UDPS. Tingi Pouloulou oyo yake déposer ngo ni de l'union sacrée ni de l'UDPS parce que de PPRD. Comment comprendre que certaines personnes qui ont acquis la nationalité congolaise puissent adresser des menaces au pays qui les a accueillis, leur a offert son hospitalité sans aucune discrimination? Rachel la Caramel, très cher abonné, très cher internaute, merci. Ya kokuta na bino lisusu mokolo ya lelo en tout cas matondo mingi na bayeboza ebele botina ki ba message mama Rachel la Caramel lukela biso Charlie Kadima ba dossier ali ebele na bwene to luki pona bino na lombango Charlie Kadima po alobela dossier nini Charlie Kadima ko lobela bongo dossier ya mwana mboka sénateur à vie ex-ministre ya mboka na biso Premier ministre Mboka Matata Ponyo, après avoir été auditionné na procureur général après il y a cour constitutionnelle qui mais ils allaient lever pour la décision il y a résidence surveillée na yé pédissusu pour la annulation il y a levé il y a immunité na yé comme sénateur Matata Ponyo na bwende qui les sous conseil d'État s'est déclaré bon incompétent. Ba dossier et ali ebele na kombo mwana mboka Matata Ponyo kolongwa na dossier wana toke sous na loi Tchani oyo ti lelo eza kolobisa na baba. Loi Noël Tchani qui ba député ensemble musique Tumbi ba kota ki bongo na union sacrée ba zali ko menacer ko quitter union sacrée ce qui loi neleki na assemblée nationale. Toli ko sous le président et la bango et la député Papa Mbosso Kodia azali kolobake en tout cas esengeli loi wana bon ndenge to koyoka potanga kolobake to pesa ba ebele ba pa ya ebele mikanda to pesa bango nationalité bango le ba koluka so makambo pe ba bengi loi wana loi Tchanite loi Ntingi Pululu yende ali député oyo andi wo komema loi wana na kati assemblée nationale na bwende toni tsali ko zela lisusu koyoka bongo ba pesi ba député ba chef religieuse ba confession religieuse ba songo 14 jours pour ba pona bongo mokambi oya kokama bongo seni pour 2023 ezali koya na lombango dossier yango la tokosola na mwana mboka Charlie Kadima. Merci vous avez toujours connecté branché et je dis merci déjà à la personne qui est derrière la caméra Jonathan Bonganya Diboms et merci na Miss Léa Omba na bande kono besoin Afrique du Sud. Papa ma passe autorité morale Simplice et Tumba, merci à toi mon vieux Roger le combattant en France, merci Titon Zenza, merci na Londres Alberto Moubiaï, merci Maxime Ndambi, merci Boza Ebele Olivier Massamba tokuti na bino lelo en tout cas bokoto pour dossier lelo ya limo matata mingi Charlie Kadima azana biso Charlie Kadima ngana pesi mbote bandeko pe ba kolanda biso je crois que ba pesi pe déjà mbote. Merci Rachou nandimi mbote na yo pe na pesi balandi ya correcteur news TV mbote. Bazali na makasa ko solona yo lelo parce que ba senga ki biso penza ma Rachou la Caramel Charlie Kadima to apena na bosenga na ye Charlie Kadima bato baluki yo mingi balobi o meka mpe na ko yanola mo ba mituni ya limo ebele dossier surtout ya Matata Ponyo bato ba ko ba ke je sais que na lombango sans qu'on contrôler ba bengi déjà moto moibi
sans kozala na bapreuve babengi déjà moto to bakondamne déjà moto mpo tokakaki na surveillance de résidence surveillée epuis amoni balongoli immunité elongwaki tomoni basengisi baannule nani koleve immunité na ye tant que sénateur ekendaki na lombango juge ya kosala mosala ya kopesepelisa bato mosusu to ndenge nandimi te ke justice ekendaki na lombango. Justice esali mosala nango esali d'abord mandat de comparution oyo lero baétablir yango basaisir bureau ya Sénat pe bureau ya Sénat et adopté esengelaki koleve immunité mpona kotika sénateur Matata Mponyo akende kosilisa likambo justice eza kobengela ye. L'heure a comme la justice ba auditionné sûrement. L'heure va auditionner après audition procureur à ma pays. MAP ezali elingi koloba mandat d'arrêt provisoire. Parquet a établi ça comme mandat d'arrêt provisoire. Pourquoi? Parce que l'arrestation définitive ne pourra être décidée que lorsque le tribunal aura jugé et condamné. Nde arrestation définitive. Sikoyo, lokola parquet akoki kokanga, mais akoki ko condamné te, asalaka mandat d'arrêt provisoire. Arrestation provisoire na ye ezalaka d'abord pona nini? Kolongola mutu wana epai oyo akoki kozwa ba preuve mususu ubi akoki kobungisa ba élément mususu ubi akoki koluka ndenge nini ya kocamoufler situation. Parquet il faut se saisir na ye pona kozela ti bango basilisa enquête. Sikoyo, dans le cas d'espèce basali mandat d'arrêt provisoire. Nano aza condamné te. Sikoyo ba lobby batia ye sous résidence surveillée. Ezaki demande. Soki basali requête na ba avocat na ye ba lobi bo. Ole botia ye na cachot, botia ye na prison, botia ye ta sous résidence surveillée. Examen ya requête wana parquet akokota na se retirer pour prendre une décision de main levée. Une décision de main levée, c'est-à-dire il faut intervenir par rapport à une requête oyo eye kokota pendant que bango bazali kosala cour ya réquisition na bango. Leur basali main levée bako tabler sur ba crédibilité oyo muto bazo sambisa azali nango. Est-ce que la personne est crédible? Oui. Est-ce qu'elle a un domicile fixe? Oui. Est-ce que sa fuite n'est pas à craindre? Vous comprenez? Si sa fuite n'est pas à craindre et que à rassurer parquet que akoki koya kondima à tout moment oyo parquet kozala na besoin na ye pona ba éclaircissement nyonso. Donc parquet zela na ntosi parquet akotable siko sur yango akotuna avis ya bato bakozala na siège délibéré wana à main levée bakotuna bakoyebisa bon longola arrestation provisoire na ye wana longola pe résidence surveillée na ye wana lokola aza na résidence fixe adresse na ye yebani toluke na adresse na ye mpo tokende otikela ye kuna parce que immunité ekozonga nanu te parce que procédure esili nano te
Ah. Donc immunité kozonga nanu te parce que procédure isilité à tout moment oyo parquet akozala na besoin ya matata mponyo esengeli akende kondima sikoyo soki bamoni ke parquet aza garanti baavocat bagarantir parquet ke client na biso akokima te biso tozwi le devant tozwi engagement mais azala wana azala pe sous résidence surveillée te asala na ye makambo na ye nyonso mais à chaque fois que bozala na besoin na ye akoya kondima le parquet maintenant par ordonnance ya main levée yango mais kasi sikoyo Kalev akendaki nanu kondima te ya amoni te ke mpo matata balongola matata ye kondima lere matata ake kondima alobaki matata alobaki ti je vais affronter la justice et akei que Caleb accepte d'abord de venir aussi affronter la justice bongo soki akozala na barekete kolanda akokotisa barekete na ye bakoexamine yango jusque là peut omona banani te baplaignant ya nani ya Caleb yo ozoza baplaignant yango bazala nani tata na mama bango banani bazoloba nini ke baplaignant baza te kasi bo aya nanu kondima lokola baplaignant baza te bo ye azokima dossier oyo ye plaignant azomonana te ye azokima akokima ni Anishebe azali awa kosenga justice à mosala on dit apparemment justice osala mosala bien te bon soki bino mutu bozo constater que justice esala mosala bien te bon John Numbi yango aza wapi bon en tout cas soki mutu aza makasi oyebaki bato baka na justice wana baka na bango bacivile baka bacivile mais soki omoni mutu aza soda akomi kokima azokima seke ezosala ko papa soki mama soki ayaki kosala te nde alekaka nde atozomona ete baoyo otangi kombo mibale wana ya suka wana bato wana mibale oyo ya moko soda mosusu oyo azalaka na aner nde batambolaka na bango calmement mais lokola bayebi ke justice ezosala epai bazali ezoyebana te balingi koloba te balingi kobodini te balingi komonana te non ozotindela biso maloba soki baleve nini ya ordonnance ya résidence surveillée mais avant baleve yango yaka kondima te est-ce que ça problème en parlant de la justice tokaki bongo bandeko ya MONUSCO bazali ko réitérer confiance na bango la justice na biso bakutanaki na mama ministre Rose Mutombo et puis toka ba congolais balelaki penza fallait MONUSCO ekende Kabila senga pe MONUSCO ekende lelo musala kuto ba armée na biso basali kuna na est lekina musala MONUSCO akosala style lelo tina na ya lini. Bon, MONUSCO a réitéré confiance dans la justice congolaise. Kasi yango yo uta retourna sur justice ezosala te. Si la MONUSCO réitère sa confiance, c'est qu'il a trouvé que la justice commence à faire son travail. Yango wana va réitérer confiance. Nous pouvons maintenant faire confiance à la justice congolaise. Tout le monde ndenge bazo sala, ndenge tozali kolinga basala kakala. Oyo bango bazali ko sala te. Donc Bosenga population que MONUSCO ekende. Bosenga ezalaka kutu ya Kabila. Qu'est-ce qui l'empêche? Population à lobby MONUSCO akende. Mais MONUSCO azali tolobani. Bazali ba soda ya Nations Unies. Ezali ba accord oyo ye Kabila asinyaka te. Mais Kabila senga bakende. Bon na monoko. Na monoko ya yebi ko signaka ba accord na ya nini ya Nations Unies na lera Mobutu MONUSCO azaki awa
alaki te Kabila pe alisute nalobi kasi yango wana seke esengeli ye moto asinyaka baaccord oyo monisco ayelaka na congo ayeba ke avant ya koloba bakende bakoloba so na monoko te akoloba na discours te na mitingi te il y a une procédure qui doit s'en suivre jusqu'à ce que monisco akokende te parce que lere bayaka bango nyonso mokolo moko barenouveler bamanda mbala boni manda wana nani azopesa bango Nations Unies azopesa bango par rapport ya nini par rapport ya baaccord oyo ye Kabila asinyaka te nalobi moto asinyaka yango nani bon sikoyo lokola Kabila asusu te donc oyo aye sikoyo esengeli azwa nano bagaranti tala lelo Kabila akoloba labi monisco akende nano mais tozomona ke bapoche ya résistance ezosila nano te mayele aza nango na nsima yo yebi yango oyebi te sikoyo oyo aza sikoyo na place avant akende kosigne baaccord contraire na oyo ye Kabila asinyaka mais asigné le contraire nango te alobi kaka na monoko bakende donc esengeli ezwa temps loi Noël Tchani ekosalaka makelele loi Noël Tchani en tout cas ekosalela makelele nini te ezosala makelele makasi loi Noël Tchani division ekoti na mboka bato balobi en tout cas mokolo wana oyo badepute bakomeka kaka kosala ke o loi wana ezala adopté en tout cas ekosala mpenza mwa mbutumbutu bayini balongoli bato mosusu na course bakoyini ya ngambo mosusu po loba nanga division ekoti na mboka loba nanga ke baluba babengani bakongo na Kasai likolo ya loi ya Noël Tchani balobi loi wana yali ya UDPS loi wana eza ya UDPS o mokonzi mboka ke derrière Noël Tchani Noël Tchani aza membre ya UDPS tuna bato bazoloba wana soki Noël Tchani aza membre ya UDPS UDPS ka ndenge akondimango ndeko UDPS aondima te bato nyonso botunaka ngamba leleki bolobi secrétaire général ya UDPS alobi loi wana etali UDPS te bino moto bobetaki masolo wana te seke UDPS aza kutu nsima wana te Noël Tchani azali na force du changement. Qui est derrière Noël Tchani? C'est ça le problème. Personne n'est derrière Noël Tchani. Noël Tchani, c'est le patriotisme qui l'anime. Le Congo a souffert. Ok? Le Congo a souffert, madame. Tonyo kwami awat. Tonyo kwami makasi mingi. Lelo oyo, eloko, lelo, esani. En économie. Esani. Plusieurs lois. Pourquoi il y a des lois belées vraiment et surtout les membres pour tomber l'économie. Parce que l'économie en banque na besoin mezana c'est. Ah merci mingi. Kasi avant ya nano na loi ya kotombo la économie. Kasi soko bocheka ka Burkinabe likolo ya mboka. Ata ya ye na loi ya kotombo l'économie. Et Burkinabe soit la volonté qui a lingi mboka qui a ça vraiment ndenge sengeli. Encore est-ce que vous avez un problème? Bon, en tout cas depuis to moni ba oyo ba lekaki. Bazalaki na bandambu ya ba étranger. Makambo yo basali biso na epa. Tata mokonza mboka yemoka koloba ke bato ba bomi mboka ya ba congolais de père et de mère. Kasi po baza animé na muto aza de père et de mère te. Po muto azo animé bango. Lokola aza de père et de mère te ya yeli muyibi. Ya yeli copier. Ba oyo nyonso baza de père et de mère ba koloba nini. Lokola ya zo yiba ko kima ko kende. Malamu kutu biso peto yiba po to tika la kaka we pa na biso te. Donc ba ko yiba. Ba ko yiba. Yango to lingi lisusu demi Dakar kazaka rouge pantalon à mwindu non lata complet to bona yo so ateza bakos to yebi ke za impair mais lata ngo complet likolo ya liputa mbati ya reye to boyi Noël Tchani muto azana simane azate oki. C'est le patriotisme. Yo to sala na yo ba émission balebele na loba na yo plusieurs fois que na pesi d'ailleurs mbote na base mobimba base président Dams base mobimba kuna Jean Billy ba Cédric na pesi bino déjà mbote bino nyonso pa ibozali tozalaki kuna tozalaki déjà au solo la makambo oyo ngai nazalaki koloba ke batiki brèche polele lokola oyo ifo azala
président azaka congolais ya pamba. Même Nazem oyo aza député kuna provincial na Katanga. Donc lobby akokoma président. Mais toyebi ke aza congolais te. Sikoyo batia kaka congolais de père et de mère. Lisolo tozali ko beta ngonga kutuna na ibi Noël Chante. Parce que tozalaki ko comprendre que fenêtre moko etikali yango ba étranger bazo lekela. Yango ba étranger bazo lekela. Tu ba ko loba ki za opportunité loi wana na minute. C'est maintenant ou jamais. On le fera quand? Il faut attendre quand? Non, non, non. Quelle chose ce qui nous garantit? Quelle est la chose que vous voulez chercher si la nation n'a pas encore sa garantie? La garantie de la nation, c'est le père de la nation. Et le père de la nation, c'est le président de la République. Donc, le président de la République aujourd'hui actuel, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, beaucoup de gens traitent qu'il est demi-Dakar. Bon. Angolais de pas, Congolais de pas. Tozaka patriarcat. Adam Moulouba, à ce que je sache. Louba bazali ba patriarcat. Zela yokate. Zela nan. Na lobi d'abord oyeba ke baluba bazalaka patriarcat. Baza matriarcat. Le président c'est kosenga de père et de mère. Ko ngai. Tokendeti. Mais l'air bazolo ba mère na ye. Mère na ye angolaise. Na yoki. Ngambo na loba kango na lobi baloba na biso ndengo wana ye moko pa loba na biso. Mais aloba na biso mama na ye aza angolaise te. Azali na ba origine. Mais zongisa audio wana. Jean-Marie Kasambati aki yango mukolo wana. Tant musu Noël chani ka mutazanga kinde ni répondre. Mama na ngai azali na ba origine angolaise. C'est-à-dire que koko na ngai ya mobali oyo aboti mama na ngai autaka na province moko kuna na Angola babengaka Malange na Lunda Nord. Ayaka awa na Congo na âge ya 6 ans. Est-ce que vous avez moi na 6 ans atamblaka na nzaya ye moko? Te. C'est que ba tata ya mama ya Félix Tshisekedi bazalaki déjà koya awa bayaki déjà na Congo. C'est que bayaki musala. Donc bango mutu bazalaki bangole. Baye mwana baboti omwana yawa na 6 ans. Akoli yawa azui mwasi wana oyo aboti na ye bana wana bazaka bangole. Kasi soki bango bazo koka ko comprendre te. Batuna tomeka ko expliquer bango que tolingi lisusu te ba étranger ya ndambu bakotawa. Félix Tshisekedi lelo atabolobi aza étranger ya ndambu to supposer que tondimi. Est-ce que loi chani batindi yango na ensemble? Et si ekoti en vigueur nanu te nanu ba voter yango te leur ensemble ko voter yango et yotinda yango na Sénat. L'air pe ensemble ko voter yango ba député pe ya Moïse Katumbi ya ensemble ba romena c'est déjà ko bima union sacrée bazo union sacrée union sacrée pona nini soki loi na ka mekika koleka pona nini soki ka mekika koleka ozo bima poani pour soki eleki za loi lokwa ba loi nyonso division na nani ba diviser nani na nani te ba congolais bazui garantie ya nation. Si vous bino bozo bima na union sacrée loi union sacrée muta proposant non parce que Noël Chani n'aime ni de l'union sacrée ni de l'UDPS. Tingi Pouloulou oyo ake ko déposer yango ni de l'union sacrée ni de l'UDPS parce que de PPRD. Qu'est-ce que l'union sacrée a à voir dans tout ça? Donc bango bayebisa biso position na bango bayebisa biso bikolo na bango bazali pour biso ba congolais
tozali na posa ya loi ya Noël Etiani. Et puis ndenge bake ko déposer yango kuna ekoleka ekoleka Union sacrée eza na majorité po na ba oyo ensemble bazali na ba oyo koloba no kaka kutu pona union sacrée te po lo euti na union sacrée te tozolo ba koleka po ba député bali kuna soki bali ebele yali po ndambo ba ya koto oyo siko soki ya koto na balongwe est-ce que majorité ya kalizusu na biso ka poni ekoleka ekoleka po ba oyo baza ba député wana batata na bango na ba mama na bango ba congolais ba oyo baza ba député na assemblée nationale ba oyo baza kuna wana bavandaka bango moko batuna ekolo amituna ye moko tata na yo congolais mama na yo congolaise atelemaki na kovote soko oyoki ke tata na yo abimi burunde tikala na kiti vanda ou bien lere bakoloba tombola loboko yo kotombola te mais biso tokotala yo tokoyeba yo yango tokoka bato mosusu bakoloba neti bandeko ya parlement debout bakoloba ke en tout cas mokolo yango ya vote eleka na tv en direct bakende kovote na bapapier te oyo na bajeton eleka kaka bato batomba parlement debout balobi bakende kotombola maboko ça dépend kaka ya mode ya vote bango bako assemblée ya koadopte soit main levée soit na urne mais bango nyonso peuple congolais nyonso mokolo wana il faut azana parler du peuple. C'est-à-dire aux opposés mot d'ordre. Oh. Mais attends. Tout Congolais de père et de mère, y a ba Congo, y a ba Ndundu, y a ba province nyonso. Bon, parler ngo ya parler de parler du parler wana ya parler du attends, loba bien quoi. Lobat. Ba répondre au te ba répondre nga. Donc lokolo les andaku na biso ba peuple. Mukolo wana bazali ko voter loi oyo esengeli ko protéger biso ba peuple na mboka na biso tout liboso pa du peuple bon muto ana ndako na biso ya peuple azo voter makambo oyo zo tala biso peuple parce il faut to ya wana totala yeto yeba soka sani la kata ndako na biso te il faut libanda wana doki plein ti soko kokota ta na salle toi déjà wana ils ont parlé du peuple bon plénière va pexer en bateau alors soko kota na salle toza wana na salle tozo tala ba ona misu bon oto ba étranger baza banani bongo tozela bango ba ya suna élection mususu bon totala ba mais bato ba koloba ke loi Noël Etiani eli ko sala divider bato ba ko temela ngo ba sala mabe bazali ka ko protéger moto bazo protéger ka balar balia kiti bazo na minute oyo ba défendre nini soki za mbongo balia kiti yaba oyo yo bango bazo mona ke bazali na posa bango bakoma bakonzi ya Congo po ba continuer pillage to ba ko banga na liste o babimela ki po ba député belé on ba bimanga na liste kingani soki rachi peut-être né un peu problème mais ça déjà problème aux députés ensemble eza ya Katumbi étranger mentor na oui Katumbi étranger mais yo so bona mutu na 4 passeports bon nazo tindelo 4 passeports ya Katumbi na WhatsApp olaksango pe na bandeko balandi bamona nombre ya ba passeport Katumbi azanango siko Katumbi aza étranger aza colonie bon yende siko mutu akoyebisa biso na 4 wana ya za wapiti Polaire akangaka ba track ya Jekamine alors baki na biso aza Zambien et l'état zambien l'a soutenu pour ça non qui n'est pas informé de ça bokanisaka tozo ou bien bamangwele botiaka ngazo akuti bamangwele na bino wana te ou bien ezozongisa bato mayele sima ou bien ezobongisa bato ba mémoire banini non Katumbi azaki na Zambie babebani ya wana musée akanga ba track ya Jekamine ekoki koleka te akangi yango parce que Jekamine lui doit de l'argent
oyo atiaki na baeffort de guerre. Lorsque bakeko saisir l'État zambien a confirmé que Katumbi était zambien. Et parmi les 4 passeports que je vais vous présenter maintenant, le passeport zambien de Katumbi figure. En tout cas, loi où pendez moi na kaki koleka pour ce ko lundi maloba même il y a président il y a Assemblée nationale Mbosso. Oh, mais Mbosso Kodi Ampoanga, Congolais de père et de mère. L'air yazo yoka ke baye na loi oyo ezali ko protéger ye na bana na ye na bakoko na ye. Ozo mona pendaki en tant que député, en tant que président, azana no peka député lokola Ntingi Pululu. Donc pour na yo moni a voté te andi mate ke ye le kato ele kate. Nazo ka moi ba oyo bazo ningana lelo nga nazo mituna eza nini osala bango. Mbongo baliaki. Donc na ba Shakinda la tiba kolobaka baliembongo Jakindala tata ne muluba maman ne muluba congolais de père et de mère. Ils ont un avantage à Jakindala que lobby na politique yo yazo sala na ensemble pas ya Katumbi. Mais kasi soki kasi toboyi Katumbi. Bon Katumbi a reçu tant Jakindala un candidat président. Pour la loi est impersonnelle. La loi n'est pas en fait projetée sur Tchadien. Naokide? Oyoki. Te la okide? Na obandela te sina lobi ba o ba yoki ba yebisa yo ba téléspectateur. Na bangani? Na sina lobi, awa na lobi. Tchadien. Oyoki. Bon, to bandela. Ba téléspectateur ba yoki déjà makamto zolo bao. Donc ba toyo bazali kaka ndambu. Na bande lelo zo benga lelo Francis Kalombo akomi Tchadien. Na bien. Francis Kalombo. Yondo tangi komone. Bon, ngai yoyo. Na lobi bo. Kalombo. Ozo yoka te. Oyebi ko bamba kaka bato okingani demi Dakar. Okingani demi Dakar pour avoir carte ka bato. Nyonso zolo ba wana yo mto tanga ba komba bato. Ngana totanga ba nationalité nde. Na lobi Tchadien. Si ko tozo continuer nde émission, to continuer émission. On continue l'émission to continue l'émission mais batunde. Laisse boula lo baboye. Kini ya bana ya kini bakosaka te. Okosa nani okosa kinois? Rien. Kinois amoni nan toza wa biso nyonso toyebani. Toyebani. Et puis nazo ka moi. So muto olobaka bien to muto na pena za na balide bien comme aza demi Dakar. Nani Excellence Kamitato. Moi je me pose la question pourquoi lui a agité. Mais tata na ye Kamitato Masamba. Te Congolais. Maman na ye Congolaise. Yes ko yazo mona mabe wapi. Po mukonzi na bango italiano juif zambien grec. Na lobi na kasi tombolaka ba passeport oyo lakisa bandeko ba passeport yango yoyo. Tombolaka ba passeport. Martin Fayulu, Congolais hein. Bon, excusez-moi, yondo lokolo yo kotanga kaka ba combat ba. Na tanga ba combat tout te, po ba lobi ke bozo écarter ba na course. 2023, président Félix Antoine Tshisekedi a kenega yemo. Donc après tout le monde a comme roi ya Congo, Congo comme royaume. L'ère ONIP a la identification. Avant identification, il faut ça la nanu recensement. Toye baba congolais baza boni, banani na banani, ba étranger baza boni. Si maye ba ko identifier, ko pesa identité na ba congolais. Ndesiko toko yeba kasi 2023 candidat ozaka moko, candidat unique. Na lobi no boye. Ba congolais de père et de mère na ensemble baza. Ba congolais de père et de mère na PPRD neti Shadari. Neti Kabila. Bon, yondo zoluka noka ba problème quoi. Onde ba otala. Onde ba te. Ba tele Kabila ba yembi 2023 akozonga, ozonga. Martin Fayulu aza. Donc Martin Fayulu ndenga za bon azana biso. 2023 akozonga. Problème le ezali kake. Avis nde on dirait français ya avis eza
toluka dictionnaire ya modèle nini mpona koexplike bino. Olive Lembe pe azali, de père et de mère. Yo nde oyo kotanga bakombo ya bato. Soki amoni ke aza de père et de mère a postulé, mais loi eleka nanu te mpo ya kose conformer na loi te. Bongo kose conformer na loi ni. Donc loi eleka nanu. Bongo batalamuka bapose pena makolo na bango boye bakozela kozani babandi kotelemela na likambo ya recensement balibe kozwa temps mpe perde pa bie pafandika wana mpo na recensement bakomona eza kwa mwa tiobo moko boye po 2023 epusana PPRD moto a créé ONIP, ok, mpe oyo aza DG ya ONIP sikoyo PPRD Richard Ilunga Ntumba PPRD. Mais ti bazalaki wana ndenge nini PPRD abimi atikali kosala recensement te na lobby bon sikoyo bango bayebaki ke tokosala recensement sikoyo te mpo bango bakokaki te. Donc soki bango bakokaki te bazela biso tozali na temps oyo toliza kosala oyo bango bazolinga koloba wana nyonso bango bazolinga kosala ezoservir lisusu na eloko te. Est-ce que soki neti recensement esalemi te, est-ce que soki neti élection esalemi te Congo ekotelema te tokokontinue parce que il y a une loi qui prévoit que lorsque esalemi bongo te ndenge nini ekolekela. Donc le législateur a prévu. Donc ce n'est pas eloko ya kobenda masolo soki nini non likambo mpe ya seni mpona bokambi ya seni botambolisi seni en tout cas batalamuka balobi non bokutana pepe congolais libanda mpo bakomona ke magwi ekosalama 2023 mokambi azalaka bokambi na bosaleli misala ya seni ndeko rashu ndenge ya bosaleli misala ya seni ndenge ya boponi bakambi ya seni, c'est-à-dire il y a une loi portant fonctionnement na organisation ya seni élaboré par Tshisekedi Félix te tokuti yango wana. Donc nous allons nous conformer à cette loi là. Est-ce que cette loi a été faite par l'UDPS? Non, c'est en fonction de cette loi là que Bogarda qui comme na bango banano ba baleka na baseni abe malumalu abe mususu nani mususu pasteur mususu nani Mulunda Corneille Nanga kaka na loi wana yango te sikoyo awe komi basi bachange yango bachange te non oyebisa ye ko prince epenge bachange loi te ka oyo bino bosalelaki na Corneille Nanga yango sikoyo ezopose problème na nini soki bato alamuka nga nalobaki kutu lamuka apropose mutu te nalobaka no te lamuka apropose ata mutu te baconfession religieuse eza wana bon Martin Fayulu asambelaka mpe aza na église aza na bapaster na bango wana baza bamembre ya baconfession religieuse apropose mpe candidat moko te eza impossible eza impossible te. Donc ils arrêtent de nous emmerder avec des brouillards inutiles. Hein? N'emmerdez pas le peuple congolais. Et on n'est plus enfant. Bo balora kapso na poto bo benda kapso bo te. Bo zela to voter, bo l'exa loi ya Tchani. To ya ko vendre bino na palais du peuple mubimba. Po eza ya peuple te. Po eza ya bango. Palais du peuple on a besoin de ba concert kunati.
nga moko na betisa ba concert kuna ebele na ba esplanade na lelo to sto zanga na ba salle de spectacle liko na bango bakoma bakenda ovanda kuna bani bon tokoyela bino visite mukolo ya loi ya Tchani. Peuple congolais viendra vous visiter au palais du peuple. Tolata banzambala ya pembe 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 pembe. Oh là là. Biso nyonso lata nzambala ya pembe. Poso ba cheba police soka betu atali track muke. Makila le robima na elamba to tuna ye po anini atangisi makila ya congolais oyo aye ko soutenir loi oyo zo garantir na mboka. Bon to tuna policier wana totala ndeni to suka na. Vraiment. En parlant du peuple congolais likambo nzala. Économie awa to bokesaki de kwa moi débat bato na balobi to sombaki déjà biloko na biso bato ya fake bato baleleli bango po fake ali moi ba cambio ba kipaka bato ba sala ba opérateur économique. Sikoyo bato basombi déjà biloko na bango na montant moko bo o ayisa bango lobi o lelo boki kasi prix to yebi te nzinga na bango te moi composition wana to sombi tie ya tie koma tie sala calcul bouger tokei kotala na Namibie esomba makana boni fret na mai ezwaka tamboni ezwaka nini nyonso ti douane ti ba entreposage ti soko frigo ti transport kolongwa kuna ti ekomi na chambre froide na yo siko yo bando bimisa karto bando teka to sali calcul ya intérêt oyo yo sengeli yo bakisa likolo loi ezoloba ke okoki koleka 35% ya bénéfice te sikoyo l'air biso toyebi déjà prix d'achat na yo kasi yo salaka plus 35 nde problème eza wana même oyo ka osombaki kana salaka prix omoni prix oyo osombaki wana na ba nyonso osalaki wana salaka plus 35 toyoki pe babi o quoi deux bateaux de pêche koya na biloko toyoki bato mosusu même maman na biso oyo moto ya théâtre nani mama Kalunga akolobaki bon soki biloko yango eye ebele tokotya yango wapi na courant nini bon sikoyo omoni ke mosala kosala eza ebele bon bateau de pêche eyaka nano na biloko te bateau de pêche eyaka mpo eloba epêche donc bateau de pêche mibale oyo ekoya ezali mpo esala pêche awa na fleuve na biso mpo mbisi eleki ebele kuna na libongo na kinkole wana mbisi eza ebele me biso moko toliaka yango te tozozela mpiodi euta na mibi batia mpe formole mabe oyo ekouta Maroc batia formole mabe mais les bateaux de pêche vont venir mpo na kobenda mais soki biloko oyo ezoya mama Kalunga alobi tokotia yango wapi na courant nini donc SNEL azoyoka te ministre ya énergie azali ayoki ke biloko ezoya mais bato bazoyebisa biso déjà courant ya kosala provision eza malamu te comprendre donc ekopose problème biloko bato bakolia basala kaka plus 35 na prix d'achat na manutention manufacturation nyonso plus 35 omonake bato bakolia bakotonda dawa nazoloba nazozonga na makambo ya loi ya Tchani nazoloba mokolo ya vote ya loi ya Tchani biso nyonso na palais du peuple nzambala ya pembe bapeti na ngai ya make vous comprendre make 25 bapeti wana barévolutionnaire ebandeli ti suka kwa mokolo wana bazozonga na ensemble mpo na adoption ya loi ya Tchani bapeti na nga tu ya make na palais du peuple nzambala ya pembe po soki babeti yo litrake na soda ata ozoki moke makila soki ebimi na nzambala pembe ezomonana mpo nzambala pembe ekokoma rouge te bongo tokoyeba policier oyo azobeta congolais mpo congolais aye kodefendre loi oyo ezogarantir mboka oyo policier wana azozwela mbongo Charlie Gadima, je vais rappeler na bato nyonso bazolanda biso ki ozali acteur culturel ozali moto oyo mpe ozali na kati ya culture osali makambo ebele
oyo ti lelo oyo oza na kati tokoyoka mpe mwa banungunungu na badossier eza kokipe culture lokola badossier ya Sokoda toyebi te soki koéclaircir biso jusqu'à tokocomprendre te qu'est-ce qui se passe dossier na yo moko mpe ya Vodacom il paraîtrait que ti lelo ozali na badossier toke nanu na oya ya Sokoda oyo tuni liboso. Sokoda eza société coopérative eza constitué na bacapitaux ya baassocié, c'est-à-dire soki oye oza artiste okreaka baœuvre oyo oyebi ke ezali baœuvre de l'esprit esengeli ezala protégé ekogénéré badroit d'auteur okoya na Sokoda oye kopesa. Soki oyeba kotuna yo olingi osouscrire lokola adhérent to lokola associé bamontant eza ya kokesana. Associé aza na montant na ye, adhérent aza na montant na ye. Maintenant mbongo oyo baassocié batiaka yango nde ezo constitué capital fixe ya Sokoda. Sikoyo baassocié oyo bakutanaka na assemblée générale mpona kozwa rapport oyo ezo découlé na gestion quotidienne oyo bapesi vision na orientation na conseil d'administration oyo koyaka pe eleko moko mpona koya kosala contrôle. Conseil d'administration eza organe d'orientation et de contrôle. Maintenant il s'est passé quelque chose. Il s'est passé que le président Verkis abelaki akei kozwa basoin na Inde. Vice-président na Nyoka Longo abandi ko assumer intérim. Mais lorsque Nyoka Longo aye ko assumer intérim, conseil d'administration basali contrôle moko baye komona ke mbongo ebungi ebele. Omoni mbongo ebungaki ebele. Alors mbongo ebungi ebele bako interpeller DG oyo azali na gestion quotidienne ya société. Leur babengi DG alobi non bambongo oyo mususu oyo kutunga na yebite botuna PCA. PCA Verkis. Mais Verkis akie pona basoins médicaux. OK. Lokolo yo lobi batuna PCA tozozela PCA azonga. Lorsque PCA a yé le temps convalescence tout esili ba yé ko convoquer réunion PCA azonga. C'est que azonga ki déjà na musala na yé. Pour réunion à conseil d'administration oyo boti makambo nyonso oyo muto akonvoka kiango za Verkis. Donc akoki koloba teke banda atikaki Nyoka Longo na intérim Nyoka Longo alingo zongiselete. Po mukolo o asali réunion ango Nyoka Longo kuto aki na Kinshasa te. Zaiko zaki na Katanga. Omoni? Mais l'heure a convoqué réunion à conseil d'administration, ba administrateur nyonso ba ye. Problème ya Verkis ezali ke ayeba kite que na conseil d'administration on ne dit pas n'importe quoi, on ne se prononce pas n'importe comment. Pour nani. Na conseil d'administration, on ne n'importe quoi. On ne n'importe comment. Parce que la réunion du conseil d'administration est actée sur procès verbal. C'est-à-dire, makamunyo se zo lobama, ezo komama. Na bambala soso azo lela, ezo komama. L'herbe azo komayango, ce qui est sili, ba administrateur nyonso basili bazali wana bakotia ba signature na bango pona ko confirmer procès verbal et puis ekokende ba notariat sikoyo Verkis na kati ya réunion à conseil d'administration il s'est énervé contre tous les administrateurs en disant qu'ils sont contre lui. Boza contre ngai d'ailleurs bolinga ngai te boyaka na def sakabino bambongo na ngai soki na zo def sabino bambongo bino baba oh mais là eza makambo wana te ngai kutu société za na mbongo te bon soki kutu boy donc bozo na longwe na ngai. Mais le secrétaire azo sanine azo batuni ye président makamino zo na longwe de toko mapeke o longwe oui bokoma na longwe abimi a claqué porte il y a salle il y a séance. Est-ce que réunion à conseil d'administration c'est les quatre en l'air wana? Non. Les administrateurs doivent continuer à siéger. Il faut qu'ils choisissent parce que même hier Verkis pose à la présidente conseil d'administration, l'administrateur mutuba ponier.
ok sikoyo lokola claqué porte à l'obi à longwe ba acte yango na procès verbal. Les administrateurs doivent choisir un président de séance, c'est-à-dire c'est lui qui peut conduire la réunion jusqu'à sa fin. Baponi Mbaki Mazakala, administrateur Mbaki Mazakala, azali na RTNC, il y a RTNC. Lorsque Baponi Mbaki Mazakala conduit la réunion, mais moyen à qu'il ne soit pas ordre du jour commis, bouleversé. Acte kaka procès verbal ici. La procédure normale qui devait être faite est faite par un notarié. Mais le col les alliés à démission à président du conseil d'administration va publier officiellement pour que président il y a conseil d'administration Sokoda a aussi démissionné en plein réunion à conseil d'administration. Ils ont acté un procès verbal. Lorsque va publier lorsque Verkis a accueilli qu'est-ce qu'on connaît ça vieux salaire ba sala ka bongo te mais si ko na sani yango mona bandaki na ba émission ngana longo te ngai na sali bo te mais déjà procès verbal ezali acté. OK lorsque si quoi à comprendre que procès verbal ezo bloqué accueilli sikoyo na cour d'appel ko ça l'appel pour que ba annuler procès verbal wana arrêt à cour d'appel oyo azolobela ke a PC réseau il ngaki ya ko installer wana ezali nde ko annuler procès verbal wana. Mais la question que l'on se pose maintenant c'est quoi? Est-ce que la justice peut annuler les procès verbaux qui découlent d'une réunion de conseil d'administration d'une société privée coopérative? Omoni? Non. Organo eza habilité ya kondimate ko boya procès verbal wana ezali assemblée générale ya société wana. OK? Or assemblée générale pour tenir yango, il faut tenir yango kalate ya so na utao. Sikoyo ba annuler procès verbal sur base ya nini? Est-ce que ba ko annuler yango? Non. Sikoyo biso ba associé na imbroglio nyonso ekoti président Verkis Vandanan. Oui. Parce que biso procès verbal wana tozana nango déjà na ba exemplaire. Annulation à justice a ko annuler procès verbal ya société na biso te sur demande ya nani? Assemblée générale mutazi asengi annuler yango? Non. Yo annuler yango en tant que qui? En tant que PCA? Parce qu'il y a un intérim, nous avons maintenant na Jossar. Yo annulé en tant que qui? Na ba en tête na yo, au sali en tête ya Sokoda. Est-ce que Sokoda a payé au mandat ou qu'on doit annuler ba procès verbaux? Sokoda wana yo payé son mandat ou a payé son mandat zali assemblée générale. Donc aux une on peut mandat assemblée générale pour qu'on doit annuler ba procès. Assemblée générale tant beaucoup tant on a outil si ko assemblée générale a opté voix il y a Verkis. Il y a voix Verkis, c'est-à-dire. Ils allaient y avoir annulé nani. C'est parce que mandat mandat wana ici. Donc assemblée générale autokota awa ezali pour tout ça l'élection il y a sikat. Ce qui a lingi aye a postulé lisusu. Bongo ba ponaye. Bongo ba ponaye. Avant d'anaye az l'assemblée atika kotia non parce que si on a force ya koluka kozonga na makasi akomi ko salisa même justice ba erreur neti arrêt wana uti bima eza conformité. OK eza conformité leur Verkis alongwe adresse ya Sokoda ezaki wapi ezaki na syndicat. Mais lelo oyo ye azoluka ya kokota bureau adresse ya Sokoda eza wapi eza na Kidisho. OK on va l'exception si mangonga to comme qui na suka kasi lobi mambo ya justice au PCP biso bi noté la justice ndenge yo kendeki na dossier na yo na Vodacom. Oui, dossier na ngana Vodacom to plaidaka. L'affaire a été prise en délibéré. Na bandi tribunal de commerce ya Kinshasa Gombe nde to komi kozela.
à rendre décision. Apesa biso mokolo te mais mobeko mutu epesa délai. Mobeko epesa ye délai ou ya kosala. Et puis bango tribunal de commerce est établi sur la célérité, c'est-à-dire les décisions du tribunal de commerce doivent aller beaucoup plus rapidement. Mais Nabandi, même le délai prévu par la loi est déjà largement dépassé. Donc, mais nous sommes encore patients et confiants à la justice congolaise parce que nous savons qu'elle fera convenablement son travail. Donc nous attendons la décision qui doit venir du tribunal de commerce. Voilà. Mais déjà, tu sais que contre lui pour dossier, elle a qui mais ce qui est aussi au foot à dommage et intérêt. Pour une œuvre artistique, il faut foutre droit d'auteur. Oyo na no foutité. Siko sokoda oyo l'État a pesi ndingisa pona ko percevoir le droit d'auteur. Aye ko senga yo boy afundi yo lisusu alobi aya ko futanga droit d'auteur. Oko futa to ko futa te. Donc oko futa no kaka. Au foot. Merci beaucoup Charlie Kadima Tokomi Nasuka. Moi un mot de la fin pour la bande ko ba Luka Kiyomingi. Un mot de la fin par rapport à dossier politique ya mboka à l'heure actuelle. Bandeko oyo nyonso bazolanda biso balukaki ngai nazali mokolo nyonso bokoyebisaka rasho aluka ngai soki abengi ngai napimelaka ye interview te mpo napesaka ye yango. Donc à tout moment soki aye nakoyamba ye mpo na dossier politique ya mboka. Loi Noël Tchani ata président ya assemblée nationale azobenga yango loi Ntingi Pululu. Ezali kaka po député Ntingi Pululu aza député nda yego déposer yango. Pokuna na assemblée bayebi na bango Noël Tchani te. Aza ata chef du quartier te papa yango. Donc le candidat yango kuto malheureux wana. Azaki na parti ni. Ka force du changement na ye contre IDPS. Bon ndeni bozolo baka amuta IDPS. Pour l'air ya la candidat président IDPS pa na batine candidat. Sorti de Christ mona gena pa yo. Bon, omoni makambango. Siko ndenge ni bozo kende ko coller yango kuna. Donc botika o embrouiller biso pardon. Botika o embrouiller biso. Merci beaucoup, c'est la fin. Merci à Charlie Kadima. Moi, Namboka, mon lobeli peuple congolais. Boyoki ndenga uti bongo komanyola. Penza mala ndenge boluka ki ndenge bolingaki. Charlie Kadima, on te dit vraiment merci beaucoup et on dit merci aussi à vous. Baye bosenga ka bosenga. Lukela biso montoko ngani, talela biso likambu oyo, balobela biso nanu boye. Tozana posa to yeba nini boye nini en tout cas, motema ya bino bato ya libanda ya Lamboka ya Congo. Bulakisa penza ke boali ba congolais de père et de mère. Boali ba demi Dakar boali ka ba congolais. En tout cas, on a raison la bino que boye ba dossier politique en boye OK de mais ton dimi bino ba demi Dakar oko suka chef du quartier oko suka na armée capitaine major soko ke moi moulay en tout cas lieutenant colonel oko suka wana voilà na ba premier ministre ndé toujours linga pena mingi nanu te komekate ok na la nyonso. Donc tika tozwa nanu mwa garantie moke ya mboka bandeko toana biso contre bino te po ba ministre na ngai belé basali na ngai débat ya kosakana te na Facebook mais ba master nga zaka master na bino na nga pe ndeko na bino congolais mais problème za wande ya pere na mere Oteoki Jonathan Bonganya Koyembabi, mon père et ma mère sont des c'est comme un congolité oyo. En tout cas, parle bandeko. Et monsieur si